Il y a la magie d'abord, la magie blanche, la magie divine. Basango basa la mingi, la magie Tarzman, magie rouge, magie noire, Afrique basa la magie noire na magie rouge, magie blanche et la magie bamindele. Tu as la magie vert. Magie vert et la mingi ba magie moko ba domination, magie rouge la plus bolingo puis sacrifice, magie noire et la mingi ko boka ba mauvais sort et puis la mingi magie ya banzete, bandeko basa la mingi ba banzeta bokoko tout basa la magie noire. Soki ba bomio, par exemple nzamba lingi ke o vivre na mokili pendant 70 ans. Bango ba bomio na 50 ans. Et tikali yo combien? 20 ans. 20 ans la nyonso yo vanda na tombe. Sko noki akoy koya asala o babenga nécromancie abeleli esprit na yo abeleli bénédiction nyonso kozwa na 20 ans etikali ofiva na mokili soka azu yango abandi kosalela yango yango monaka basango basalaka nécromancie wana bautilisaka baétoile ya bato bakufa azu étoile moto akufa ezosunga ye akoki peut-être na tombe ya noko na ye abide nana na posa ba chance na yo nyonso o nyonso yango simba na vie osimba yango te pesanga yango esalamaka esalamaka mpenza azwi bachance na yo abandi kosalela yango donc nzambe asala bango bongo mpo nzambe aza reposant te nzambe ase révélaka asopozaka na mutu te fais ton choix parce que ntango esprit wana eza bongo nzambe asala bango netre donc yo chrétien okoutilize ye satan mpe akoutilize ye donc okofanda na sa nzete or qu'il y avait un occultiste déjà ayaki na butu apossédé deva wana abiyibelanga bachasa bato nyonso eza awa mpo mokili nange mata mbongo nange mata yo yeka na sa nzete ovandi ntango ovandi ka fraîcheur wana deva esprit apesaka fraîcheur olia mpezo fraîcheur atravaille ora na yo abotoli yo mapamboli akangi mapamboli yango mpona bato mosusu omoi na vie ana baprojet ya bien wana apesi conseil so na baprojet ya bien oza na vie de prière te évita kovanda mingi na basa nzete esprit aza na kati ya nzete babengaka ye deva siko ndoki akoya ndenge nini ndoki bato basalaka magie noire akokoya alobi na kati ya esprit oyo abi mutu nyonso avanda na sa nzete kanga bachance nini nyonso opesanga adomine esprit mpo esprit wana aza netre azalaka ni pour nzambe ni pour dieu. Bozali ebele ebokota l'émission de partout na pesi bino mbote mbote bala nyonso ya chez biso tv oui malamu na mission na bino réponse à nos questions yande ko na bino napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Biso télévision chaîne oyo ekokani na yo bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote merci na ba sponsor na biso nyonso ba sponsorisaka émission yo merci na mon réalisateur Enoch Mata pour la réalisation kitoko montage assisté na prise de vue Jonathan Mukadi nzambe apambola yo pour na musala to apambola bino na musala boko sala kitoko chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mesdames, messieurs, le loto est libinonini, le loto le bela. Bah sorte, il y a la magie parce que tout ça les constats, bah c'est dans un mingi bah c'est la magie blanc, on se magie rouge, on se magie noire. Nayango, tour le belango à travers cette émission d'aujourd'hui, mesdames, messieurs. Nayango zoa kayena stylo pour comment bah bilembo oyo. Toko mona oh tout monde n'arrive pas à passer, bah c'est la bah magie. Quelquefois, des fois, tu es baraté, tu es ignorant. À travers cette émission, mesdames, messieurs, tu as connaissance. Émission on a prophète Ézéchiel. C'est avec lui qu'on va parler de tout, discuter par rapport à la magie. Et puis, tu as Nzamba ou Tawapi, Nzamba Zanani. Point to Sambelaka. Suite au Sambel, point Maramnabiso, Nzamba c'est la biso la moi en retard. Mais si vous n'avez pas marabout, pas Satan, à la moi l'ombango. Le bilan à travers cette émission d'aujourd'hui, à travers avec, voulais dire, prophète Ézéchiel. Papa, on a peu sur Mbote. Mbote papa, DG, Zamba Pambola yo, pour une invitation au Pessibiso, et puis Zamba Pambola Balandio Bazolanda Biso. Vraiment, on a CPL Makasi une fois de plus pour les Kalibosa Balanzambe. Merci beaucoup. Voilà.
nde neti mon mesano prière pour être émission est imprégnée par le Saint-Esprit nzambe akamba biso e bandeli peti na suka. Seigneur, tozali biloko pamba liboso na yo. Yo pesi biso souffle de vie. To monani lelo ebele bakufi. Yo pesi biso souffle de vie. To kabi moment na maboko na yo, to inviter Saint-Esprit à assister biso. To bebi si nyonso ya nzambe te, motema incrédulité, nyonso satana kotia na ba téléspectateurs et ça la détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Olobi ete natindi liloba po liloba epesa lumière na peuple na yo. To sambeli na komba Jésus-Christ. Amen. Amen. Na bandi bandeko balandi émission yo Saint-Esprit akokamba biso na mainyo stokolo na sikawa. Merci encore une fois la confiance moto na nzambe. Moto na biso ya liboso ezali nzambe aza nani? Nzambe awuta wapi? Qui est Dieu tout puissant? Voilà, vraiment c'est une belle question. Kotuna nzambe azali nani? Parce que Bible zoloba que mon peuple périt faute de connaissances. Or la connaissance c'est une révélation. D'abord, tozana nuna kombo babengi Dieu. Dieu signifie un objet d'adoration. Donc nzambe ni koloba eloko bazo gumba mela. Hein? Mototeme eloko. Oui. Donc eza lokola nakoloba ne employer mo chose non. Donc eza lokola eloko yo zo gumba mela. Nde babengaka nzambe. Par exemple, so oza na téléphone na yo, o adoraka téléphone na yo, o sepelaka na téléphone soit mutuka. Donc c'est là mutuka ne komi nzambe na yo. De loko zo ko gumba mela. C'est ça le mot Dieu. Or, au commencement, avant d'abord nzamba ke la mutu. Avant nzamba ke la banzete. Avant nzamba ke la biloko nyonso tozomona oyo, il n'était pas Dieu. Azalaki nzambe te. Mais azalaki Elohim. Elohim elingi koloba eloko oyo ezoko exister par sa propre force, par sa propre puissance. Sotangi dans le livre de Genèse, chapitre 1, Bible lobi, le monde était informé, un vide. Mais l'esprit de Dieu se mouvoit au-dessus de l'eau. Donc statut wana ou bien position wana originale, il n'était pas Dieu. Quand est-ce qu'il est devenu Dieu? Il est devenu Dieu, c'est à ce moment où il a été la suko biso batu. D'abord, avant Zamba que la biso batu, tout a une pensée. Donc avant Zamba que la biso une pensée, je pense que dans l'émission où il sire le corps extracorporel. Le corps extracorporel est ali corps y a ba pensée. Donc avec la pensée, na kokipe ko créer un champ magnétique spirituel dans nzoto na yo. Wana to lobelango na émission kaka o so ita ko pesa biso. Donc avant que la biso to une pensée, il avait une pensée ya ko sala mutu. À ce temps-là, il n'était pas Dieu. Il était Elohim. Maintenant aye ko koma nzambe tangu siko aye ko créer mutu. Tangu a créé mutu, mutu siko a komi ko adorer ye. A créé Banzete, a créé Nyos dans Genèse chapitre 2, dès à ce moment, il est devenu Dieu. Cela veut dire l'objet d'adoration. Et l'oko ya kogumba mila, nde a komi nzambe. Donc, bananzambe faut voir que Dieu travaille dans les fonctions, dans des fonctions. Il est métamorphose. Donc, a changé sa couleur. Même tant que bien akaye, Jova Shama, Jova Tikenu, Jova Shalom, Jova Manassé, Jova Jiré, tout ça sont des fonctions. Ce qui pas na yo, après sur promesse, a commis Jova El Shaddai. Ça veut dire que le Dieu qui amène son peuple dans les promesses. Abikisio Zobela a commis Jova Jiré, l'Éternel qui pourvoit. Donc Abikisio a commis Jova Rapha, l'Éternel qui guérit. Absalelio grâce moko boye. Ozala qui na moment au désespoir, mais Absalelio grâce a commis Jéhovah Jiré. Il a pourvu quelque chose. Il y a un problème dans la vie. Abimi Jéhovah Tikenu. Cela veut dire l'Éternel est ma justice. Donc tout ça est ça ma fonction. Maintenant, état
initial na ye, ou bien original na ye, il est Elohim. Elohim, cela veut dire, a existé na propre force na ye, aza ni commencement ni fin. Vous comprenez, papa? Yango moni, Jésus-Christ, tout ça na Jésus. Corps et le Seigneur Jésus-Christ, les logos. Jésus corps et mwana au Marie abotaki. C'est pour cela c'était difficile. Il y a qu'à faire croire na ba rabbin, ba scribe, ba pharisien, qu'à faire croire na bango que Jésus est Dieu. Pour bandon di mangote. Pour ba monaki déjà maman nae, ba monaki papa nae. Et puis yemo yezu ne kulu so ba ki tata na zonge sio bomo inangai. Tant pas sambela ki ba pese baptême, to monaki ba voix outi likolo le o mo nangai unique. Siko comment expliquer que yemo nzamba ngaza na mabele? Yemo nzamba za na likolo, yemo mwana azo reconnaître tata. Bon, comment expliquer ces phénomènes où il va te belé jusqu'à présent? Balinga ba comprendre Jésus na nzambe baza muto moko to bazali tata na mwana. Donc ezali ba fonction. Il était père, le logos, l'Elohim, il est devenu fils de Marie, corps, tabernacle et il est aujourd'hui le Saint-Esprit. 3 fonctions différentes. Maintenant, on a 3 fonctions différentes. Il y a à cela qui la première fonction, deuxième fonction, troisième fonction. Si ko tangu bisika yo lobi wana, ye moko alobi ke tata, abondeli tata. Et après mungongo lobi, c'est ici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Tata lobi, mais ye mazo mi benga tata. Mais tango tangi na Jean chapitre 14. Philippe alobi olobelaka biso tata. Toi na pota to mona tata yango. Ayebisi Philippe, banda kalawana na vanda na yo. Nano mona tata te. Muto amoninga amoni tata. Vous comprenez? Muto amoninga amonita tata. Philippe akamwe. Vous comprenez? Donc il était Jésus et le Seigneur Jésus-Christ. Il était double personne. Jésus c'était corps Maria Botaki. Mais il y avait un esprit en lui qui était le Seigneur Jésus-Christ. Esprit Wanande, Yangonde Zali le Père. Moi et mon Père, nous sommes un. C'était Jésus corps qui parlait et Jésus-Christ qui était en lui qui parlait. Moi et mon Père, nous sommes un. Entre-temps, si on va tourner question, il y a un lobby. Entre-temps, Père Azo Lobanakati naye. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la divinité. Et dans le cas de Papa Chic, Papa Chic la Bible dit la réalité de l'homme c'est l'esprit. Banana botamana na mona Papa Chic te. Ndongo ovandi wana. Na mona yote. Mais la véritable personnalité à Papa Chic ezali voix ona yo kaka c'est ça ton esprit. Donc tine ovandi awa o eza pirate. Yango moni oyo ekufaka epolaka. Ata maman moi sina yo mama Chic. Soki lelo zate na mokili après 2 ans. Bayebisi ke lala na tombe ya mobali na yo ata butu moko olinga te. Ah mutu déjà kufia poli na bakusuna lala wana o mobali na ngate. Mais aza l'affection mobali na yo dans la relation spirituelle. Donc la véritable personnalité eza mungongo na yo wana nde yo. Donc c'est la même chose avec Jésus. Donc la véritable le Seigneur Dieu, la véritable donc Jésus ou bien la personne, c'était l'esprit qui parlait dans le corps que Marie avait engendré. Yango monaki abande ko troubler même ba pharisiens, ba scribes. À un moment donné, azoyi sabangabi je pardonne vos péchés. Oh, mais yo mutu comment ko limbisa masumu na biso yo za mutu. Oko limbisa masumu na biso comment? Bande ko bosa na keno ezalaki mungongo nde wana nde zaki nzambe mais o ezalaki bando mona nzoto c'était un tabernacle. Vous comprenez? Yango monaki dans le commencement, il n'était pas Dieu, il était Elohim, mais il est devenu Dieu dans akeli biso. Si le quoi est dispensation à père, il a fallu maintenant à se familiariser avec être naturel comme ça. C'est la raison pour laquelle il avait créé un corps, a créé corps wana tchango na bovili ya Marie, corps wana sengeli et sa mitié na bato mokili. Yé morosko aye kovanda na corps wana parce que corps wana était que destiné pour condenser la plénitude de la divinité de Dieu créateur. Vous comprenez? Yango monaki tango ayaki na mokili. Il était 100% homme, 100% Dieu. Tant babengi fils de l'homme, bano bengi fils de l'homme. Fils de l'homme, cela veut dire Dieu homme. Vous comprenez? Dieu homme, il était Dieu. Akoka kolia, akoka kolata, akoka kosala nyonso,
mais il est Dieu. Donc c'est ça la divinité. Parce que domaine wana, pour comprendre tout ça, il faut avoir le Saint-Esprit. Il y a un moment qu'on a vu sur les musulmans, tellement que bazala manque de révélation par rapport à prophète na bango oriental bango mabe Mahomet, babenga Jésus azan zambete azali prophète. Olobi pona comprendre makamango il faut un Saint-Esprit. Saint-Esprit azali nani? Saint-Esprit azali babengie d'abord la troisième dispensation de la divinité de Dieu créateur. C'est ça le Saint-Esprit. Autrement dit, c'est la personne de Dieu, mais sous forme de l'Esprit. Pour les moments que nous sommes, tous à un moment, il y a troisième dispensation. Il y a Dieu sous forme d'un esprit. Vous comprenez? Donc, Jésus-Christ, mais ailleurs sous forme d'un esprit. Donc, Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Le a changé dispensation. Ailleurs sur la dispensation, il y a Saint-Esprit. Il y a quoi logo. Il y a un montage, moi logo, mais dans le logo, il y a un message. Donc c'est ça. Donc les moments que nous sommes, à Koka qui travaille na biso nga travailler na apôtre Paul T. Et puis on a apôtre Pierre T. Pour apôtre Pierre ba lia na ye, ba tambola na ye. Mais apôtre Paul dans Acte 9 a monaki sous forme de colonne de feu. Ozomona ndenge Moïse a moné na Exode chapitre 14. Apôtre Paul a moné na Acte des Apôtres chapitre 9 sous forme de la colonne de feu. Il est venu sous forme là. C'est ça la dispensation du Saint-Esprit. Et depuis ce jour-là, jusqu'à nos jours, Jésus-Christ a dans la sous-forme, il y a colonne de feu. Donc c'est ça le Saint-Esprit. Donc azo ya ndenge ya esprit, ako bimela muto, moni na misu, ako lobela yo, moni oyoki. Donc c'est ça. Donc mais au romona ya ndenge zayaka na tango ya kalate, tango ya ko sauver biso ya na corps, lokola ya muto, romone bongote. Motuna mususu ezali par rapport ya Yesu. Moni depuis film ya Yesu wana leka, to mona ba photo o ba tiela ka biso na ba mir, les acteurs moko ya film. Acteur wa tourna film, o lelo ba batika na image wana comme Seigneur Jésus-Christ na mito na bango. Mais en réalité ba mususu ba comment quoi adorer photo wana. Mais comment expliquer que ceux qui montaji photo wana ya acteur wana assemblé pe makambo ekokisami. Donc azo adorer acteur toi adoré moto mususu na sim. Bon, likamonano ya acteur wana parce que ndeko wana selon bato ba vivaka wana histoire nanu ya Bible ya nani ya église, selon bato ba vivaka na l'époque, ba monaka ye azalaka bana ko ressembler na Jésus. Bato ba monaka Jésus physique. Ya mona bazwaka acteur wana ba fute mbongo asala film ya Jésus. Mais asa Jésus était acteur wana. Mais il avait des traits. Bon mutu na mutu bato ba kokanaka. Il avait un peu de ressemblance. Souki po jida ki souki moi elongi ndenge sala nde ba mona pe na ndeko wana ya moi bazwa ya tourner film mais il n'était pas Jésus. Pour na époque à Jésus d'abord caméra zalate ba nga ba filmer ndeni et puis so tali film Jésus mona nini comme bazaki na ba drone zo matali coller zo kita à l'époque wana technologie zalate donc engi lo bagena bazwa elo kwa mutu lelo ne to mona be kimbangu akufa kala mais to mona ka batu msu basala film ya kimbangu. Donc, ezaka mutona bane ko ressembler Jésus. Mais na ba apparition nyonso mutuana azana ba très mukie par rapport ya elongi na ye, hein, na azana moi ba très mukie mais il n'était pas donc azaki Jésus était mutuana. Ça azaki Jésus. Motona nzambe tous les kasiko na deuxième émission na biso sur la sorte ya magie. La magie dans la sorte la magie blanc, magie rouge, magie noire. Na o lelo yo tomoni église catholique batonisi ba ngoke na oyeba te to komi na fin du monde to ndeni mutaninga akoma na mbongo akimona basango nini connaissance nini oyo basango bazalaka nango oyo biso ba chrétien tozala nango te po basango bako déplacer ba wa alongo be ba wa na cimetière batine mango sika mususu est-ce que za na ba prière moko particulier oyo ezaki juste réservé na basango to pe biso pene na abona ko sabe prière ka neti sango. Bon, d'abord, il y a plusieurs sortes de magie. Il y a la magie d'abord, la magie blanche, la magie divine. Basango basay la mingi, la magie Tarzman, magie rouge, magie noire, Afrique basay la magie noire na magie rouge, magie blanche et la magie abamindele. Tu as la magie vert.
magie vert ezalaka mingi ba magie moko ya ba domination, magie rouge ezalaka plus bolingo puis sacrifice, magie noire ezalaka mingi kobwaka ba mauvais sort, et puis ezalaka mingi magie ya banzete, bandeko basalelaka mingi banzeta bokoko tout basalelaka magie noire, et puis magie blanche eza magie ya ba Tarzman. Bango ba utilisaka ba astre, ba utilisaka ba être bazalaka na moi na étoile bazalaka na sanza, bazali bato ba bimaka na école ya David, ya nani ya Daniel, les trois mages ce sont des magiciens. Parce que le mot mage vient du mot magicien. Bango ba utilisaka étoile à mutu, ba yebi aura na yo par l'étoile. Parce que mutu nyo sotanga abotamaka na signe ezo relié moi na ye. Donc, Soko Botami en janvier, il y a un esprit qui relie les janvier, un archange qui relie les janvier. Soko Bango ba kotaka contact na étoile wana. Il y a un moment qui le 3 mars wana ba détecta que Jésus azali le créateur, il est Dieu par son étoile. Pour ba mona qui étoile est bimi, mais étoile wana zaki différent na étoile nyo zaki na likolo. Nde ba ki ko discerner étoile wana ba ko comprendre étoile wana na se mokili ezali na mutu abotami. Donc ndengo za wana na likolo mona kezaka na étoile moko oyo ezo relier yo na kombo na yo. Oui. Donc ndengo za so étoile na ekufi pe na mokili okufi. Déjà mon étoile na butu. Ezala moko ngenga makasi bo ba yende étoile de David lo moi genre wana. Te yango na to koti zamba. Étoile na yo. Donc ndengo za déjà mona be étoile na likolo na butu. Na butu ezala mo ebele. Be étoile nyonso mona kawana ezalaka batu bazaka na mokili. Soko kufi kuna petola na pesa ni ekanga mi bimate batu tio mona betola e bima rebellion eza nombre batu bana mokili nzambe mutasala biso bongo soko bango tan batali bamoni parmi betola nyonso ki na likolo bamoni étoile moko ezoko ngenga eleki betola nyonso nde basala étude ta basala étude ba ko comprendre étoile oyo ezali mwana moko abota mais mwana na za créateur oso comprendre nde siko ba ko tanga prophétie ya Michée batangi prophétie ya Esaïe. Bah, qu'on comprendre, Michel appelle ça exactitude, bisika mwana na kobota na Bethléem. Nde ba na Bethléem. Tant ba yeba mon étoile wana memi ba onti na Bethléem, c'est là maintenant ba ko yeba ke mwana moko abotami. Et puis bango nde ba rêver ça qui et pas ya roi Hérode kene roi moko abotami. Nde Hérode asilika ki ngana roi, comment roi kene kobotama asa opposant. Allez bo lukabana nyonso ya mibale bobo mabango. Vous comprenez? Et c'est la prophétie qui s'accomplit. Bango ba étudier la prophétie donc baza ba mage, wana ba benga magie divine. Magie divine au ba catholique ba salelaka. Ba ko étudier étoile na yo par âge. Batali âge na yo. Vous en combien? Na 20 ans. Batali âge na yo ba yebi déjà étoile na yo. Siko, wana da magie catholique. Et puis na kati ya na kata magie noire ba étudier ka mingi banzete. Wana zali magie eza na banzete et puis magie ba mauvais sort. Banzete nyonso bomona ngo moni banzete nyonso ndeza Bible zolo bana Jean chapitre 1 verset 4 obandi na 3 tina 4 Bible lobi tout a été créé par un seul but. Nyonso salama na rôle donc eloko nyonso na mokiliza na rôle nango. Nzeto ozomona ngo ya moni Afrique. Soki bolongoli ba noir nyonso ba kena poto bozi ba mindele boche bango na Afrique. Je vous dis une année c'est beaucoup. Biso banoa to regretter Afrique. Afrique est un secret belé nzamba tcha na katia. Yamona mindele balinga ko vivre aw. Taka bango kuna bazo créer ba climatiser. Climatiser pourquoi ba créer? On peut pas créer climat. Mais c'est comme si tout ça na climatiseur original. On met to vandia au sentiment fraîcheur. Voilà. Ce que eloko esa la fraîcheur wana ba benga ngo ba deva. Ndengo vandi na simanzete aw. Eza na esprit azawana. Vous comprenez? Esprit azana katanzeto ba benga ka deva. Sko ndoki akoya ndenge nini ndoki bato basaka magie noire akokoya alobi na kati esprit oyo abi mutu nyonso avana na sanzete kanga ba chance ne nyonso pesanga a dominer esprit pour esprit na za naître azaka ni pour nzambe ni pour Dieu donc nzamba sala bango bongo pour nzamba za reposante nzamba se révélaka a s'opposaka na mutu te fais ton choix parce tangu esprit na za bongo nzamba sala bango naître donc yo chrétien ko utiliser satan peut ako utiliser. Donc, on va dans sens était il y avait un occultiste c'est déjà yaki na butu a posséder devant wana abi yibelanga ba chasse batu nyonso za awa po mokili nange mata mbongo nange mata yo yeka na sens était ovandi tango vandi ka fraîcheur wana devant esprit apesa ka fraîcheur lui apesa fraîcheur à travailler au rana yo abotolio mapamboli
akangi mapamboli on mona bato mususu moi na vie ana ba projet ya bien on appelle conseil soit ba projet ya bien aux na vie de prière te éviter ko vanda mingi na basanze te. Vous comprenez? Et puis mutu aza mo Christo yango moni Jésus Christ abando lingami ko kende zamba. Pourquoi ko kende zamba? Il y avait une signification. Pourquoi bato bakendaka zamba? Na lobela ki yango par rapport ya ba être o bazalaka na ba créer ka champ magnétique ba benga ngo spire. Eza eloko moko soko koti na kati sozo sambela automatiquement ba être bazaka na banzete soko connecter bango na atmosphère ya nzambe oyo créé Jésus Christ oyo créé automatiquement ba être wana ba ofungola ba benga ngo ba vortex ezali 7 portes auto lobelaki eza na mutu eza na awa eza na gauche eza na mutolo eza na sexe eza na nice eza na loboko à droite. So ba fongoli yango donc lipambo libondeli na yo ezokene directement. Vous comprenez? Ezokene directement. Donc ya mona ba tsuba kendaka mingi na zamba. Ba tsuba kendaka mingi ko sambela na libanga. Jésus bano kemi na libanga. Na libanga eza pe na ba être ba vanda na libanga, ba isuba vanda na libanga. So continue ti otelemi na libanga. Ya mona so ba difficulté ezoyelo na vie. Okutana ba dégâts ba toazo bundisa o makasi. Oza motema aussi porté parce que libanga résistaka. Qui est ça la prière mi koto mabanga ezali. Ya mona Jésus Christ a moni persécution yé akende na libanga. Il a prié mutoke komi makila ange abimi. Ange wana bima neza ange avanda na libanga. A fortifier tant a fortifier ayebisi Judas Iscariot lobi ke tavol abi oza na motema sala yango. Et puis tant akei babomi. Ozomona. Donc ezali na ba être bavanda sko wana batu mingi ya scientiste o ba travailler na magie noire bango balinga ko travailler na ba nature pona ko détruire ba vie ya batu ya ona yisa bande ko soto o vivre lelo za grâce en Nzambe. Jésus Christ azo aider biso parce que bando ki makamba sala kana ba biloko ya mokilo eza terrible. Donc wana eza na magie noire sko magie de rouge etalaka sacrifice etalaka bolingo. Omona oyo za na poto ozana mwasi na yo ozana mobali na yo alingi o mingi mama kuna mobali na yeka na Afrika wa yo teka ba conteneur esili mobali akomi mbaya moi jeune moko boya alingi jeune fille moi alingi yo kutoleke na kitoko alambi mobali na yo et puis atie eloko malonga te akeso meloko mo ya 2000 francs saka ya 2000 francs atieli mobali no na liboke ako batata poto balinga liboke balia maboke bani ba papa poto balingi maboke trop ake bachema maboke ya 2000 ya taba mwanini jeune fille na ya salika mwelo bayoka na mutu azotumba chele na biloko boyozwa mwasa acheli pa papa liebo esili papa mutu et baby magie rouge on demande moi ça appelle règle ajibe règle na bango alambeli mobile pe achepe baso batiaka même salité na ye biloko ebele papa mutu et baby ba dominer za magie domination papa bungi ayaki oteka mituka mbona so mituka le azuli garantie ya fille wana atikali kobala ya zongi poto kozonga poto azosonga aende kokabona na yo mama sko mama tanga amona bongo okomi troublé mobali na ngai akomi na kindumba akomi eza misala basaleli awa bongo banganga ba marabu mwa mikemke basaleli yango na opesa conseil na ba mama so ebi ke mobali no batie na kisi bakangi ye benga prophète soko bengi ngai na peso secret ka muke yana mutusu abenganga bi papa mobali nanga na sambela ndenge nini mobali nanga tozalaka bia bana yaka na conteneur na Congo azonga boy toka kuna tika ko bala mwasi pe mwasa na zemi to boya na mobali na yebelo na sali ete mobali asenga divorce na yebelo na sali ete ngande na boya ko sini na yebisa mama wana zwaka mai parce que na kata mai ya une puissance terrible mai contre rouge mai na iloko ezali makilo eza rouge so sangisi yango automatiquement mai et dominaka iloko eza rouge ça la même mélange joaka couleur pembe sangisa na rouge bato ba sala peinture au moins na couleur européenne sa place wana tangu mama na sali yango mbala moko longo donc mai ka pamba na sali lango prier yo zui mai wana lambela mobali na mai nga na sali li prier wana ata balesa ki kisi yango ndenge nini esili à la désenvoûter. On est allé magie à la domination. Magie mususu magie on a un peu magie ya nini ya ko boma pe batu akoboma pe batu. Abomi mwana pa ko mana mbongo abomi bwe eza ba magie moko un peu sale. Batu mi ba sela ngo ba musicien ba sela biloko wana abomi mutu po azwa ora mutu. Donc ako yiba étoile na yo. Yango il s'appelle ba magie ba nécromancie. Dans nécromancie
eza lokola ndeti mutu azosalela esprit ya mutu akufa ya babengaka nécromancie osaleli esprit ya mutu akufa parce que bato nyonso bakufa wana ba esprit na bango ezalaka na batombe ndeti yo nde oza na aura par exemple nzambe apesi yo babénédiction makasi mais bata mitema mabe bayokeli ozuwa ku d'ailleurs naza kuna révélation na yo na prophétie na yo nazwaki mpona faut la prudent pour la prudent penza moi risque moko nazomona excusez nga na peso na internet mais na peso na coulisse faut la pena pour un danger liboso na yo evitaka baba kelinga PC na muida bilo PC depuis lobby donc na moni ça va déjà donc izawa ibandaki da awa côté nyonso matinga na sexe côté nyonso mais nzambe enoka omona ngo donc so moni awa omona donc eza nango déjà mais nzamba bundeli biso nzamba bundela biso kaka to ali kamona moto te donc biso na problème na moto te ba jalo ba ko maigrir ngam na tinda ki bilo ne simba te sa luka nzambet moto nzambe continuer donc ngana yebi bato ba salo mabe wana et puis bato ba ba internet ba yaka pe ko kutana na yo ba so la pe na yo ngana yebi so bato na yebi bonde na lo ba yebi ba belo ba ngi ba sala yo mais bon ba secret moi na bimission pendant l'émission na bimission ngo na essayer na moto te mais ibani mana se ke mananga matima kota sexe banini mais nzambe to sambelaka déjà c'est bon. OK donc za professionnel mais to loba moi ba détail na peso bena ba komba batuana ba kombo na bango ba yaka pe bosolo laka batu na bino internet bangi ba lia yo na peso ba kombo na bango ba obanga gaz oza nango sixo komi nango donc to continuer nde bazana soki orano eza makasi ba bomi yo soki ba bomi yo par exemple nzamba lingi ke o vivre na mokili pendant 70 ans bango ba bomi yo na 50 ans etikali yo combien 20 ans 20 ans na nyonso yo vanda na tombe sko ndoki akoy koya asala o babenga nécromancie abeleli esprit na yo abeleli bénédiction nyonso kozwa na 20 ans etikali o vivre na mokili soka azu yango abandi kosalela yango yango monaka basango basalaka nécromancie wana bautilisaka ba étoile ya bato bakufa azu étoile mutu akufa ezosunga ye akoke peut-être na tombe ya noko na ye abide na posa ba chance na yo nyonso o nyonso ngo simba na vie o simba ngo te pesa ngango esalamaka esalamaka penda azu ba chance na yo abandi kosalela yango yango moni ba nayebisaka ba chrétien yo sambelaka na église soki songolo parlo catholique soki ndeko na bino akufi bo éviter kokendaka o bakenda messe basala purgatoire évitez ça et priez pour votre frère o yakufi ba ange ba protéger boke kundaye esili pour muso ba été ebembe wana photo sala moi cérémonie moko boy faut bazozwa aura ya mutu wana yango mona même sotali ba kacher akufi o mona kacher moko akosala tous les moyens azwa kiss azwa aura ya kacher wana tengana na posaka biloko na bande kosala oui même salama na kata bible omoni prophète oyo akendaki kokti na tombe ya prophète oyo akufaki akesekuisa mutu miku ya prophète wana esekuisa mutu c'est quoi donc mutu soka akufi vi na ye se ratarate et s'arrêter te etambolaka mais batakisa kozwa su étoile ya mutu wana asaleli yango donc bakoki pe osalela yango place wana ezali magie ya magie rouge magie vert ezali ba magie oyo etidiaka mi ba domination kobenda biloko ya batu okozala na mbongo ayibi yo mbongo na ndenga esprit ayibi yo chance na ndenga esprit nyonso azosala ezosimba wana bato bazwa yango mingi bato bayebani bato basala business donc eza penza donc na domaine ya spiritualité si ba magie eza penza plus yango moni bandeko bosala vraiment très attention au côté na église pasteur na yo soki oyebi état d'âme na yete éviter à imposer yo maboko éviter à imposer yo maboko ngana comprendre te même moni mutu ata na bofrande moni pasteur muke acheli mutu maboko éviter à imposer yo maboko parce que azo imposer yo maboko wapi parce que porte eza aw azu loboko acheo aw automatiquement akoti contrôle akoki koyiba yo étoile ayibi yo nyonso atoke na église même so bi ke bo passer tout na délivrance oza première fois na kata église wana oyebi na état d'âme pasteur ba inviter yo éviter ba imposer maboko amo ke nzambe a toucher yo so nzambe a toucher yo te éviter ba imposer maboko parce que on peut même contrôler et puis voler ton aura wana ezali domaine ya sorte ba magie place wana donc na kati ya nani ya enseignement oyo toko dévoiler na kati enseignement la spiritualité toko dévoiler makambo ebele sikoyo eza na eloko moko o nzamba atia na kati na biso omoni ndenge oza wana papa mutu azalaka mystérieux
koleka même badémon. Biso ba chrétien toza plus mystique. Opposer question moko. Olobi pourquoi biso to sambela ka meto zora résultat te. Roi muta sambeli noki asambela ta pendant un mois résultat exactement mais muna mutu mo boye muta kisi mo bo papa a pas fuki mbala moko. Omoni biso ba chrétien tozala ka ba fainéant. Ba excusez nga pourquoi to benge ba fainéant. Biso ba chrétien tolinga ka Jésus Christ mais to boya ka spiritualité. Oh Jésus Christ aza esprit. Soki tolobeli makamba esprit bato babenga yango eza kindoki. Ozo comprendre papa. Ya mona ngai moni ba biloko ba spiritualité mingi na boya kokota ngo. Parce que le belango te amutana mutabakisi biso ba chrétien ya mona ba chrétien banga na niao abanga na puku abanga na ndeke abanga mulili omona mutu mona surtout biso na ba Afrika mona chrétien bima na ba desa moni mulili ku abanga ondoke obetanga o même na kata chambre ndoki so ba kota po ndoka na korote ana corps extracorporel corps ya ba rêve akokota bimi na kata ndaku abeti ope makambu pe ba vie ne baby. Donc la Bible dit quoi? La Bible dit ceci, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Des choses en esprit et en vérité. Il y a des choses, il y a l'esprit, il y a aussi la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole. Ce que ton dit Jésus, tolingi Yesu, tolinga pe niveau na ye, tolinga pe spiritualité. Parce que Jésus a esprit. Ce que biso ba chrétien to kabola, to kendaka be église, mais ce comme que non te, boyebi ke mutu ndenga za ba pumbwaka. Te za kindoki. Voyage en esprit za kindoki. Oh mutu jamais akone la landi pasteur moko nabi vraiment mutu aza bébé. Azolo ba ote jamais mutu akoko bimo na ke mona lola moni lufelu wana za makamba lukuta. Oh. Mais bato bakenda ngo Jean na l'île de Patmos avandi na kata libulu abanyoka babimisi aketi na lola. Yemtu amoni alakela profiter mais azabu akepe lola. Oui. Et ça voyage. Akoki kokende. Jean avanda boy abima akenda mona les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Amona bangonde indi. Akufa te mais akenda mona voyage en esprit eza vrai et ça la maka. Toza un voyage mo babenga ngo extracorporel, voyage à ba pensée. Na démontrer bango voyage à ba pensée pour na tese bon que bango pe basala ka voyage. Tous les cas. Au moins ngo vandi wana. Mama lelo azape. Ana ndako. Est-ce que oyebi makambo sa na ndako? Te. Oyebite. Mais ndenge ozana okosala voyage oke tina ndako. Opesi mama posa po benga yo po ya pe na ndako pe a servir fufu po lie fufu. Wana komi kindoki. Expliquez ce que toyeba ndenge nini. Yango moni yango nazolo bageno. Bible zo mon peuple peu faut de connaissances. Tolingi Jésus mais to boyi forme Jésus za na. Matin fort hein. Papa, au moins toza awa. Na vandi awa. Obimi na ndako. Obosani ko tika clé ya frigo. Hein? Ou bien tu clé ya frigo bien quelque part. Par exemple, tu exemple, au tiki fer ou brancha qui fer. Nakata courant. Au tiki ndaku bongo mais signaler maman teke nakata chambre au tika qui fer. Maman atikali aibika kena mobali nanga kei. Mais yo na mutu na bi kena courant et pas na biso kendaka te, na tika qui fer branché. Mais avec nengoza au koki pe ko sala ke fer wana c'est débranché. Quand on va n'a pensé, si on vandi et là on sait les années, voilà ben un voyage de pensée. Ce qu'on va utiliser en mabé, bateau sur penser à mabé. On va au concentrer sur moi si na yo. Maman Lidi Mukadi, au concentrer sur yo bi ah moi si nanga, na ça na danger na chambre na tika qui faire brancher. Au koki ko kota na chambre to débrancher faire wana. Concentrer kaka penser wana. Ce qu'on répète en 7 fois. Avec des concentrations qu'on pensait leur mususute. Qu'on disait qu'on pensait leur mususute. Si on répétait encore 7 fois, on répétait dans mon côté mais dans ma pensée 7 fois. Bisika maman za akoyo ke loko mo côté na mutu eh natalo na chambre mais faire des apps na mon affaire te maman kota na chambre be boup tala mona mobali openda atika ki faire ndeboye a débrancher fer. Parce que tant yo kozonga na ndako otuna ye mama au moins qui fait yo beke ko sala ka boye faire eza na ndako bo tiki faire sans ko yebisanga et resma eloko moko matinga na mutu na ko débrancher fait donc eloko e mataki na mutu eza yo au sali déplacement OK yo côté na penser à maman Lydie qui a débranché oui c'est logique et ça la maka na kato te moto na nzambe na meka expérience moko boye na bi moi na nga moko abande ko suba na ndako
alors nakutani na oncle na moi bisinga bité soki mwana lali solo na mwana mais aza na pongi yebise mama soki bosa ko suba tellement ke no suba o sala bo répétango mwana ko na sala ngo pe na mwana pe mwana ngoma pe ko tellement ke no suba ene ko mama musu pe prophète akoloba ko za ya solo hein donc sengeli ko ba siko qu'est-ce qui fait que biso ba chrétien tondi parce que ba mamu nyonso na ya bo satana ko ki bo diabolo ezali ignorance donc tozwaka chance au moins église il faut bateya bana nzambe nyonso biso bateya biso kaka buka bali en famille kata kindoki ya famille ya bokoko ya nini batiki biso bongo zwa mapamboli arracher mapamboli yango mona biso bakreto waka plus pauvre que ba musulman que batakisi po biso ozomona to limitaka makamsu to néglige oh biso toza pena likolo koleka ba musulman to likolo koleka batu nyonso oso comprendre donc oui et ça la maka okozala awa ozala ndeko no moko bo asungaka yo même mwasi même mobali asungaka yo te tu peux même introduire une pensée dans sa tête au faire déplacer makanisi na yo ke ndeko tel azo sunganga te fa sunganga ndeko nanga banda kenda benga kanga te au concentrer si kombo na ye pensée na yo ko kende ko kote na mutu o monaka na ucho raisonner penza mwana kasi nanga wana abenge boni kuna na Afrique boza bien toza bien mbala moko penser wana yim to pesi yango voilà to na suka émission lelo to kati pour deuxième partie ezali émission yo donc lobby suite ezali il y a émission spiritualité toye ba détail ndenge mamusu et ki marabiso sans pourtant tozala na boyebi. Merci mingi na ba sponsor na biso, merci na bala nyonso chez biso télévision, la chaîne qui vous ressemble. Manero balani na rolinga to ko kisa 200 000 abonnés. Kala mingi te. Ti troisième mois parce que to ko fêter yango. 200 000 abonnés to ko fêter yango, tout appelle trophée ba pesa kawana ya nord. To suis déjà oya 100 000 abonnés to zwaki. To za na certificat ya 100 000 abonnés. Na lingi sikoyo trophée ba pesa na 200 000 abonnés. Ti to comme na 1 million d'abonnés, to zo siko médaille ya nord. O bazama ya diamant wana na pe na bosenga nango. Merci na confiance pour ça Rabiso, merci na réalisateur Nabiso, merci à toi Mata na pêche mote belé Eskozali Enoch. Merci beaucoup na assistant naye Jonathan Moukadi na prise de vue. Merci na Chebiso télévision Jeff Kalombo depuis Israël na pêche mote na madame nayo molonga nayo tata mwasi nanga na pêche mote Eskozali na pêche mote na famille nanga mobimba. Ma femme Lydie Moukadi ainsi qu'à mes enfants. Merci à maman Liliane, maman Daniela et Kombolo. Donc prophète si, on a pêché une mbote, maman Siara Mboyo, on a pêché une mbote, sponsor on a biso PH, biso télévision. Merci beaucoup à tout le monde, mesdames, messieurs. Moi je vous retrouve prochainement parce que beaucoup bien il y a maman Nani Moseka et tout. On va en parler dans biso télévision. Parce que moi je peux pas accepter beau salure réputation ya maman Roboye oza responsable na bana ye to lebelango na ba émission koya to kutali mongo mbala sima pour émission asika bye bozali belé boko tele émission de partout na pesi bino mbote mbote bala nyonso ya Chebiso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande ko na bino na pesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chebiso télévision, chaîne oyo ekokani na yo.